Congolais bazo bete na est, ake sembela na stade. Rwanda pa beta biso no sembela na stade na bango. Ba dji manduki ba sololi na ba français ki toko, ba sololi na ba américain ki toko, ba démocrate ba tindeli bango manduki, Angleterre tindeli bango manduki, bo bete kolo wana. Toza na posa bo récupérer ma bele wana. Bo longola ba bantu bo remplacer bango na ba nélotique. Ale yoke na stade nkolo ngo master na yo kakati. Yo kasi nkolo yo ka ba bruti. Yo kasi nkolo yo ka ba bizengi. Nkolo zo ka ba tulokola ba Poutine mobali. Batu nkolo azolinga bango wana ba bundisa ka Poutine ba kokarete. Tala batu nkolo asimbi. Nkolo asimbi batuloka ba King Jong na Corée. Mwana wana soka zo na pantalon na munene. Yo ka fier. Batu nkolo asimbi bango wana. Kola simi batuloka ba Xi Jinping le président chinois. Soka zo le ka ba missile na etanda miwana. Ba char, ba drone. Apesi bango lo sako. Vladimir Poutine soka zo le ka. Hurra! Yoka mibali esika bazoganga. Binoawa. Ngilokotaka na se atomboli likolo. Oh. Après ce qui va bêti biso kuna, oh Seigneur, dis un mot pour le Rwanda. Nzambe sa sunga, nzambe sa sala. Nzambe sa salani, asalana. Déjà asunga. Boti ka kokende ko belela ye. Problème eza yete, problème ezali yona ngai. Lo sambo toko lembango te, toko salakango du jour au jour, du 1er au 30, lo sambo kosi la soki moke te. Lo sambo balongola kango te. Mais lo sambo te muteko no benga na M23. Boza FRDC, bo pesa bango manduki. Si vous en avez pas de moyens, faisons appel à Poutine. Poutine bocha base Russie awa. Betelanga maboko. Soki baboyi koteke la biso manduki, ba français baboyi, ba américain baboyi, Union européenne et boyi, ba anglais balingi bisote, bisoto kufa, bango bazala bien. Alors, signons avec les communistes. Allons-y rendre visite aux communistes. Quand est-ce qu'on aura notre Fidel Castro? Quand est-ce qu'on aura notre Kwame Nkrumah? Quand est-ce qu'on aura notre Steven Biko? Quand est-ce qu'on aura notre Xi Jinping? Boko bando plaire ni cheti mukoloni. Bolingi nzamba salani. Na mabandeko na ba mabanga mususu kutu bato découvrir o tsheka ampule bo libanga, ampule peli nango. Oh. Libanga evandi nango bo zika ampule o tout ici bo. Ampule libanga ezopesa courant bandeko. Est-ce que mboko toko zanga électricité? Mais bozu mabanga wana. Bo créer la base moko boy centrale moko boy, ils ont dégagé l'électricité pour produire nango bo pesi courant na batu. Tout ça na coltan, uranium, ba biologiste bazate. Baza, si le Rwanda nous menace, boza na ba avion na bino de chasse ça. Bo matisi arme nucléaire. Tout ça na coltan, tout ça na uranium. Tout créer arme nucléaire na centre na biso nucléaire à Kinshasa. Bo pese bon ba moyen, ba créer arme chimique. Et bo matisi avion na aéroport ya Goma et mati wa. Et comme dit na Kigali, mbwa. Batu bakufi Kigali e batu bakufi bosongia wapena matondo mingi nkolo matondo mingi matondo mingi nkolo matondo mingi nkolo zaloku tolonge tu FRDC wana chef d'état-major à vos ordres général. Bomoni makamona zoloba fo mu konzimo zande tingaboy. Parce que bino bozo comprendre te. Toza na besoin ya ba peurete. Toza na besoin mu konzi oyo a ocha mutu na ye bakata. Kufa pone kolo na yo. Muza la gisi exemple. Ba lumumba ba la gisi exemple. Lorsqu'on a tous peur,
Bateli au contrat russe yango na Chine signé na ba russe ozobanga nani ba américain si ba benga ko na téléphone ba pesi ba ordre soko meki to ko bomayo tozobanga liwa soko timu koloni soki bozo tanga liloba ya Nzambe bo comprenaga Bible malamu ce qui est écrit. Kopesa ngo forme na yote comprendre ce qui est écrit. Soko comprendre et ozala malamu mingi. Totika ko exploiter Nzambe pona ba intérêt personnel. Dieu ne peut être personnalisé. Dieu est Dieu. L'éternel créateur aza créateur. Créateur akotikala créateur. Aza yote ya yete ya ngate aza ya univers. Biso toza moi tout moi ba humain tozo vivre na kati ya univers. Le Seigneur est là pour tout le monde. Ceux qui banzete bazo bénéficier de sa grâce, tout le monde bénéficie de sa grâce. Alors Nzamba pesa ekelamu lolenge na ya ko se défendre. Koba soki o attaquer akotina. Ndakunaye mbembe soki attaquer akotina ndakunaye porque pique soko take abimisi banzube naye lion soko abimisi minupe manzaka yo congolais ba attaquer yo bimisa force ba attaquer Congo oza Congo a Congo sika mukile banda le pays des couches, le pays où coule le lait et le miel, jardin d'Éden, c'est vous. Israël solo les Hébreux bantous, c'est nous. Biso bakolo coltan, biso bakolo diamant, biso bakolo uranium, bakolo or, bakolo nzete, bakolo mai. Banyama so bangubu, hippopotame, ngando. Bantilope, léopard, guépard, jaguar, panthère, banyama na biso. Yo vani na mukila bongo, yuma. Être informé et informé sur les questions d'ordre religieux, sur le panafricanisme, la spiritualité, les Kingunza et la culture congolaise, abonnez-vous à notre chaîne YouTube RTMAS, à la radio-télévision Massambukidi et activez la cloche pour ne pas rater aucune vidéo. RTMAS, la chaîne qui révèle les choses cachées sur la spiritualité. RTMAS, la chaîne qui vous inspire. RTMAS, la chaîne de la nouvelle vérité pour le monde.